Les amis na kati na bi eza média nzambe. Eza lokola moto a tourner film moko ba bengi mise en scène mais eza réalité zoya. Important ce soit dans moment moto ezalaki. Ah, na opesa bino ya no lelo te lobby. Lobby pourquoi pas c'est tant kolala a ozandoto. Et ça là avec la zandoto. Moi pas lotaka. Oh, Nyama pas lotaka. Nyama a loti ndoto. Ah, papa tu m'étais muta yambi loko lelo batindeli lelo batindeli azuka mbamo asaleli akoti na ndako ale ba pese loko lelo azuka mbamo ale révélation il faut muta akota na kati ya concentration du Saint-Esprit moko pour mona mbwa lotaka oyi bien oyi mbwa lotaka non yondo zo kasi nga na pese exemple pour yo mbwa lotaka za na mbwa vanda peme na mbwa merci tant ozo répond ozo comparer nyama na mutu les enseignements la Timothée. Dieu est capable de te quitter à quel nyama yokeli. L'homme olobake nyama a comme la vision makasi koleka mutu. Wana mwate okitisi mutu. Na kitisi mutu. Ba faculté ni papa Timothée zali oyo ezala ke mutu alota. Ba faculté ni oyo oyo mutu singela zana ngo sala ke alota. Mutu mususu na ndoto na ye. Aloti mutu te maloti nyama olanda ye. Pona nyasui kasi mutu te. Il faut avoir mutu maloti nyama. Obi nyama yoka ba bien koleka biso ba. A double cœur tant makei ange de l'Éternel abimi akani nzela. C'est alors on a kinyama il faut prophétiser. Dans la démission est belé dans l'andara pour ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a pas en bas Eza li pendant moi en bâté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. C'est un grand plaisir pour moi, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, de vous servir. Je sais que je sers mon Dieu, je sers le Seigneur du Seigneur, je sers le Roi de Rois. Je m'en vais dire bonjour, bonsoir, bienvenue sur le 3 www.nazareyentv.com. C'est un site pour vous, pour nous, un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de mars. Je m'en vais déjà dire bonne fête des femmes. Donc moi mon bimba c'est pour les femmes qui nous sont chères, hein. Voilà, la femme c'est la force, la femme c'est la tête, la femme c'est le cœur. La sœur Tiffany Mokwa, j'aime beaucoup les femmes, j'aime toutes les femmes, toutes les mamans. Là je pense directement à la grande dame Maman Betty, hein. Maman Betty depuis les États-Unis avec Papa Théo, mon papa. Je vous aime beaucoup, donc que le Seigneur vous bénisse. Là, je pense directement à la grande dame Nekab depuis les États-Unis, my sister, donc de tout le temps, de chaque jour, House of Hope. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi pas c'est celle qu'on appelle la Nana Moussibou, donc la femme de Dieu, Nana Moussibou depuis la Belgique. Maman Betty aussi en Belgique, papa Wani, mon papa, que le Seigneur vous bénisse. Là, directement, je salue encore la grande dame, Maman Foura depuis les États-Unis. Aussi Maman Madé, ma maman, I love you so much, God bless you. Et toutes les mamans, aujourd'hui je suis comblé de joie, je suis vraiment dans la joie parce que je reçois le pasteur Timothée après un long moment. Aujourd'hui, je suis avec lui autour de cette émission, autour de ces dames, le songe.
Donc, tu continues pour le mélango. Je regarde déjà l'homme de Dieu, je dis bonjour. Bonjour maman Tiffany. Comment vous allez papa? Pour moi très bien par la grâce de Dieu. Nicolas Belé, hein papa? Oui, Nicolas Belé. Nous avons appelé sur son nom. Au compte de ma casse, papa. Oui, quand même vous allez m'amener l'été. Oui, tout ça va terminer l'été. Tout diminuer moi mon kepo, tout ça n'attend prière. Il faut tout lire à le sambo. Ok. Le sambo, on va nous saluer, nous avons appelé sur parce que grâce à prière des autres font la biso ni on se trouve ça là. Papa m'a passé. Oui, là pour le reste m'a passé papa ici. Père doublé, on passe à bazo, baza très bien, bonne santé. Comment on le bat déjà? Ba comme kolo ba penza te mende bazo tambola mon boulot. Waouh! Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Je rentre à la régie, hein, si possible prendre un élément de trône. Ces derniers temps, ma béanza mes athées poto la trône massivement, massivement. Tous sont dans le trône, Tobina. Et puis, tu as obéi à ma solo et à tranche. Régie, à vous. De retour avec l'homme de Dieu, Papa Mapassa, le pasteur Timothée, on tabassange. Papa Timothée, est-ce que ça me trône ceux qui ont... Oui, Nayoki Ango, ils ont connaît très bien. Ils ont connaît très bien. D'ailleurs, ils savent mobile. Nous avons bappé sur déjà la Maboko. Amen, amen. Ils ont connaît très bien vraiment parce que Nayoki Ango, puis na même Mangomba, na ba téléphone, na ba tout ça bien. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, Tozana Papa Timothée. Consommez l'album Trône, Bengelanga Maman Marie-Claire Karawa, na France. Yepsia Maman Tiffany, au nom du trône, na Bengo pe son album, na Bolingo pe Nzambe. Donc, consommez cet album na ba vente à ligne Nyonso, donc Amazon partout. Consommez ça, hein, c'est pour vous. Donc, na lo lenge Nyonso to bandi, ko pambo la œuvre de Dieu, ko pe son album wana. Salayango pour que l'obito soit concert et à trône, pour que l'obito soit makamoutou au Italie
œuvre de Dieu. Donc, Pessa maman Marie-Claire Carawa, excusez-moi, maman Marie-Claire Carawa en France. Donc, c'est un peu ça. On a salué notre papa, hein, que le Seigneur nous bénisse. Papa Timothée, le lieu sur lequel il a maman songe. Important, ça songe dans mon moment pour tes amis. Et pourtant, ça songe dans la vie à Montezali et le bien Nzambe, ils ont caché. Et na moyen moko ya facilité, on Nzamba kokutana mutu, ils ont kana toto. Oyo kaye, autalisa yo, akospike yo, makambo za na capacité à rejoindre boité. Donc, ndoto na lobela ki on a mikolezaki na kati na bi, eza média Nzambe. Ils ont tourné film moko babengi mise en ciel mais eza réalité zoya. Nzamba zu film ozoya na kata vie ya mutu Nzamba sali yango atindeli yango mutu lokola message lokola texto lokola vidéo moko na WhatsApp bapesi yango talango etango tali yango sadi bapesi yango pamba déjà ba message moko ezokoya ndenge Bible ezoloba na mukanda ya Genèse chapitre 41. Joseph a ebisi Pharaon abi tant Pharaon moni seti ngombe ezolia seti ngombe ya kokauka ezolia seti ngombe za mafuta oza na bonne santé et explication de Joseph ezali tel que ndoto wana bande kozonga mingi et pas ya roi Pharaon. Alors Joseph alobi soki moni ndoto ezo répéter yo c'est eza avertissement ya Nzambe eloko wana ezo sala makalate. Alors tant que monango au sala ba jeter parce que yo no sutuka mais Nzambe azo ko avertir yo pour likamo eza danger au lieu kokuta na danger wana so Nzambe azo ko avertir yo pour zongela ye pour alongolo na danger wana au senga explication sur yango ayebisa yo pourquoi azo pesa yango. Donc okay. C'est ça eloko yo Nzambe sali ndoto pe azo pesa mo mutu na nzela ya pongi o okoza makasi na prière mais olota ezamba to amela masanga malotaka nganga pa lotaka ndoki pa lotaka aveugle pa lotaka asa aveugle mais miso libande kufi mais akate sala aveugle zo ndoto mwa pa lotaka oh nyama pa lotaka nyama aloti ndoto papa tu m'étais pardon tozo ya wana tika na tozo manano ndoto eza na étape combien. Ndoto eza na étape moko oyo tobengi na âme. Ndoto eza likambo eza na cherté mais eza na âme et âme azwa konye moko te na lobaki na babiso eleki azwa kon na esprit azwi apesi na âme azwi apesi na corps nde moto azwi ndoto. Donc sikoyo mpona nini otuni ngolobi ke ese nyama pa bolota oui nyama pa zwa vision nyama pa lotaka. Comment lotaka parce que azana âme et lokola azana âme Nzamba koya na kata nyama apesi pe message nyama pa apesi message wana na otu kolobela ngo na mukanda ya Nombre chapitre 22 verset 23 tolobela en émission uto leka prophète Balaam aza prophète choisi par Dieu. Et prophète Balaam azaki bouche Nzambe. Et Nzamba azope sa prophétie na kati na ye. Soka sakoli po na yo, soka lobi po na yo. Yeba ke oya lobi etikali o Nzamba lobi. Et le la prophète Balaam, c'est un prophète choisi par Dieu. Na tangu ya Israël, azaki ko marcher ça dit ko longana Égypte, ko kende na terre promise ya Canaan. Alors Nzambe sikoyo abane ko utiliser prophète Balaam azalaki quelque part. Alors batu babane ko lukaye soko kepa na ye il faut zwa elobela Nzambe il faut zwa éclaircissement na vie na yo oya ko ebisa yo e ratete. Alors monde mobimba e baki yango Nzambe lokola bane ko utiliser ye batu babane ko yepa na ye na tango wana to mona na Nombre chapitre 22 verset 23 et siko yoka histoire ya Balak na Balaam. Balak azalaki roi ake ko luka message pa ya Balaam Nzamba lobela ye pourquoi parce que ayoki sango ya Israël baso ko longa ba grande nation to le balokola balongi Égypte grande puissance à premier monde balongi yango. Alors Moab bezani ni liboso ya
liboso bana Israël yango roi ya Moab il faut akende ko luka prophète a maudit Israël dans maké luka prophète atindi batu ba kende bazwa prophète ba ilai alors batu wana bakenda prophète alaisi ba ndako abi bozela na opesa bino ya no lelo te lobi pourquoi pas c'est tanga kolala auzandoto tanga kolota makambo nzamba ko ebise yango o permettre bango ba voilà akende to akende te exemple mona na kisasa kalezala kisoke eloko euti mboka ye ba mama na biso bande ko zwate eloko ana de lobola mbango pona nini albate botika ngo ilala tango ilala sabina olota ndoto na olota na comprendre eloko na zui eza malamu to eza mabe eza lelo na batu lelo ba osala makamwa te ngo diwo ezokota muta yambi loko lelo batindeli lelo batindeli azui kamba mo asaleli akoti na ndako ale ba pese loko lelo azui kamba mo ale alors tant mabe go ya okota oya comprendre que reta eloko ozwaki ezaki na mabe na kati prophète ebisi bolala na butu na bozwa message sur likamboyi na butu nzamba ya habité kokende te alors prophète ebisi bango ke no mona kende zate parce que butu alelo nzamba lobeli ngai nzela to kende eza nzela oyo na kene maudit Israël wana za muto nzamba bamboli esala misiko ndeni bango bazongi deuxième résistance ya Balak liboso ya Balak abondeli abi pardon yakana salobola soko ye awa no honorer prophète ngalioki yango habité honneur bolala lisusu donc pas c'est bola mozali mama Tiffany esika bola mozali mutabo ya bango azate abina vanda wa mutawo honorer ngazate mais kuna ba proposer nga kesmalam mais nzambe yo ko bengi nga po bola mosanini esalama mais muto azobenga ye wana za fils ya israélite aza moabite baza peuple badoraka ba dieu soleil baza peuple badoraka ba dieu la lune baza peuple yo badoraka ba dieu serpent baza peuple moko baza na origine moko ya ko adorer ba idolâtre mais siko comment un homme peut adorer idolâtre azoko senga un prophète akita sur le terrain pour akende ko pesa ye offrande a tongi ba hôtel pour invoquer le nom de l'Éternel pour na komona. Tu vois que même les païens connaissent Dieu. Même ba masise ba di formule nzambe. Donc tant mon nzamba sala ba manœuvre ya otambola pour ba ko luka vrai Dieu au contraire masise so ba bike na luka lelo nzamba otomi na fo adresse te. Otomi na vraie adresse pour yebi que tant a ota na monde magie ayebaka banan baza ba faux prophète et banan baza ba vrai prophète banan baza étoile la vraie nzambe banan baza na faux étoile bandoki ba yebi yango moni asaleli ba prophète oyaza na bango te parce azaki na ba sacrificateur na ye oyo bazo ko invoquer les dieux de Baal mais asaleli bango te azapena ba prophète ne asaleli bango te azala ba magicien asaleli bango te maluki nani aluki Balaam parce que ye aza un homme de Dieu vrai yango tangu bakei pour la deuxième fois et pour la dernière fois Bible lobi nzamba moni insistance ya Balaam parce que Balaam akoko pesa bango prophète de na lobi na émission le kike bozonga parce nzamba boyaki mais Balaam tanga bike bolala ça veut dire azo continuer kaka ke po moni bolamu moko eza kuna ifona kende ne nzamba comme na buto abi yo na petit saki okende te mais lokolo lingi okende kaka na pression nzela kende mais na double cœur na lobele on émission utoleka alors na double cœur tant makei ange de l'Éternel abimi akani nzela c'est alors on a kinyama il faut prophétiser pourquoi on a prophétiser parce que mutu azu voix nzambe en négligeant Bible lobi na mukana Luc chapitre 19 verset 40 soki boboyi ko kumisa ngai Jésus lobi abanga ko kumisa donc nyama cochon nyao na ndaku mbwa nzamba ko loba na kati na ye pendant que yo muto ozo ba message akolota na komema yo na lobaki na de mission leki ndoto vision prophétie eza ngo elo moko mais nzamba kabelo na ba moins différence ça dépend ya mutu nenga ni pesa pourquoi prophète Alex ba tona nda kwa lotati bon sikoyo prophète a une ndoto te mais nyama zu vision oyebi ke na lobi même mpakani ameli masanga ye na kwiti na alali aloti est-ce que l'esprit saint là comment loti
Si vous ne pas la prophétie, il faut accorder la dimension du Saint-Esprit. Il faut accorder la peine il y a la peine un nom moko aza convaincu de l'occasion sala. C'est ça que prophétie est. Alors na révélation, na prophétie, na notoni ne peut ça ma facile. Ils ont noté. Mais ça révélation. Révélation, il faut monter à côté na kati il y a concentration du Saint-Esprit. Surtout le baké na punda, na prophète, na nazana kata concentration. Parce que punda azomona ange liboso na ye mais prophète amoni. Et punda tanga amoni ange atali ke kolo ya memakangai yena lesa kanga. Mais papa Timothée quand on tout ça va dire maman. La Bible déclare dans toutes les babunde ni verset ça. Mais interprétation ce interprétation nazo kende. OK. Na pe ça exemple moko pour mon mbwa lotaka. Oui bien. Oui bien mbwa lotaka. Non, yondo zo conférence. Kasinga na pe ce exemple. Po yo mbwa lotaka, vous en mbwa. Vanda peme na mbwa. Makamno so mona ki na butu. O mona kota vandi. O compare ki mbwa o moni. Comment? Bakolo baluba boy. Makambo e mona kambwa. Ekufana nini? Na mutema. Na kobimisela o nyama moko aza na mboka na biso. Iso tala documentaire ozomona nyama moko azalaka na maseke neza kwa banzete. Omoni nyama na so tana ba documentaire omona nyama moko boye atambula ne sobe azana ba maseke neza kwa banzete tapi pena nzete. O na ba nyama nyoso nzamba sala aza nyama différent par rapport à ba maseke neza ba nzete si keza seki misise sani ezana se. O c'est un don azana ngo. Nyama wana mama Tifani soko kanelier oboma yo zoiti. Bakufani. Akufa na okanate. Akamona olo ba si un homme papa nazaka chasseur akoli peut-être na intérieur na mboka akoyiba makamna oloba. Nyama wana so kanelier comme nkai. Biso benga ina ngala kai non de bata français na ibite pour ngala mita français. Soki nyama wana kanelo lobi ke lelo ne na zumundu ki na moni makolone nzela ke ina ke bomaye okosi ozwaite. Soki po lobi ke akenda banzela mibalite atambula ka nzela moko. Ça veut dire akenda kolia na tongo likolo azongi na poko agia ka nzela moko. Mais comment nyamo ya soki nzela moko amataka wana zongi la wana mais okaneliye. Oye kuvanda pena na nzela lobi ke na kubomele lwao ozwaite. Grâce nezani. Amona rêve. On a le chef coutumier. So qui que chef coutumier na kata mboka na ye a cause na bando kebele. Mais ba okoka été pour anini parce que bazwa ka do nyamo ba saleli yango. Comment na expliquer yo? Soki olingi oyeba na bike il faut za na odana muto aza chasseur, muto akona mboka, to muto aza chef coutumier. A ko expliquer au ministère na expliquer. Mais papa, oui. C'est là na sisa. Nyama oyo soki o tshele mutambo. Kota kendeki aza rimina. Soka le avant zonga nzela na yilaka. Il faut avanda, il faut alala, il faut alota nzela na. Alota elo musuta alota ka nzela. Soki nzela wana yazo o yalekelaki aloti yango. Yo ozu mutambo na yo otie alota mutu wana otielanga mutambo so na zongi na okangama. Mama Tifani aozonga kalisu nzela wana te. Oye lelo alekite. Lelo bia zonte 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ti mutambo ne okufa. Nyama na ozonga asunzela na te. A changer nzela. Soko super mundu kolobi ke na olande pona ki bomaye. Kota kei azolia alvandi alali alotio. Et si linzela nozo ya mundu ketungi. Suko akufa nini? Akufaka il faut chance ya nzambe pesa mela. Poso bomiye oza mundu za na chance. Okana ki ete, yeba kana ki ete. Ya mundu ba chef coutumier na ba village soki ba kanelier. Il faut yeba ki bato ba kanelier.
akoya pe na tongo boluke bona buto azute na tongo ya bino makita na bino bokeba quel don. Vraiment papa Timothée wana biso to mini amala te yo pena ko kola ba côté wana mingi no iba meto zo ngana na makomi. Merci. Tant ozo répond ozo ko comparer nyamana mutu. Wana les enseignements ni ngwe la biso pas Timothée. Là ngolo ba ke nyama a comme na vision makasi koleka mutu. Wana mwate ko kitisi mutu. Na kitisi mutu te. Ça veut dire nani koloba boye. Soki muntu azoyokela langage ya Nzambe te. Nzambe capable de faire libanga. Mais il est écrit Luc chapitre 19 verset 40. Jésus azokota na Jérusalem. Ba crier gloire au Seigneur, le Fils de Dieu. Ba saboussien, ba pharisien, ba telemi ba lubi yebisa batu na yo bakanga minoko na bango. Jésus a dit bango abi oui. Soki bango ba yokeli bino bakanyi minoko ma bange ko telema. Est-ce que libanga na mutu comment Jésus a comparé libanga na mutu? Ça veut dire que soki oboyi ko servir Nzambe, si tu refuses à koyoka mungu Nzambe, Dieu est capable de te quitter à kena nyama yokeli. Obi nyama yoka ba bien ko leka biso ba. Yo mutu ko résister na voix Nzambe nyama te. Papa Timothée na enseignement mo ya ba nyama. Ngo ko tsona église. Non, nazo ko tsona église ça veut dire nazo la kisa yoke eloko nyonso oyo yo. Okoki ko boya Nzambe nyama ko salela. Na peso exemple na Bible Jonas Nzamba tindi abi kene na Ninive te ya bato. Jonas akei abonu ngo Nzambe. Mais Nzamba ibisi mu pepelanda bango. Mu pepelandi. Aisi ma ital tele mama itelemi. Aibisi balen landa bango na se okozwa Jonas oyela ngai. Nyama yo kyake. Mais ezana ma papa Timothée lorsque vous dites ça, on les a ba cas ya force majeure. Et ngo ba te ki nyama lotaka. Problème ezaboué. Problème ezali que Dieu na zolobela na Luc chapitre 19 verset 40. Dieu peut utiliser eloko nyonso oyo asanini alingi. Na lobite que non Nzambe ako négliger mutu non. Ça veut dire quand mutu azoko ko salela o Nzamba o lobate, Dieu est capable d'utiliser même eloko wana pe komisa on a mais continuellement parce que non kolota voilà Allah la chaque fois zola la lota oui akolota continuellement te mais akolota nyama lotaka ba faculté ni papa Timothée zali oyo ezala ke mutu alota ba faculté ni oyo oyo mutu singela zana ngo sala ke alota bon mutu akoki kolota to mutu na bi bien que ndoto ezelo bilanzama Nzambe apesaka message na kati ya mutu po longola na mbeba. Vous comprenez? Exemple na koloba soso. Azangneki. Mais alota. Nazo peso no exemple. Soso alota ni alota à l'air. Soka loti l'air, il faut crier à le bango. Soka loti obligé il faut le bango. Bible lobby yeso abisi Pierre. Avant que ce soit la mbalamisatu, le Seigneur Jésus a dit yo wangananga. Ça veut dire que tant que ce soit à comme on a 3 heures fadanga. Kokoriko 3 heures. Mon 3 heures monte à tel babi, oui 3 heures. Ajon wapi automatiquement ça na katinaye. Ils ali kabonza masani atikela. Sera commis 4 heures à l'eli, 5 heures à l'eli, mon nyonso soit na mbetu. So yoki kaka kokoriko on dit 3 heures. Deuxième on dit 4 heures. Troisième otali montre te na troisième on baga 5 heures et demie tant on m'a rendre ka bandole la na la monsieur. Na lia bakiti na ba mesa. Ah atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi mon tio nazanango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au foutu bon pour partir à Porto bisoto ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Na kesansu mulongo kuna.
Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko, yiso mona makamba bongo na monde. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la poété bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Soso, bon ça monte ndé. Eza likabo nzama pesi. Yo zu monte ndé. Donc tu soso les l'argent. Eza l'air. Azwa on a l'autos. Oui, eza rêve naï. Dans l'alias oui que l'amuka. Dieu, c'était Dieu tout puissant. Il crée des choses comme Dieu. Maman tu fais. Donc si tu bois soso, bois yanga tu repunda. Punda lo punda punda. Ezali koloba c'est pas un problème. Ezaba mais na koloba que batumsu ba koloba te. Ezali moyen ya force majeure. Oui. On nzamba utiliser ça li en kaka pona. Asongisa mutu. Mais non ba te que punda lotaka. Non. Quand je parle, problème na ezali que Dieu peut utiliser même les pierres. C'est ça qu'il n'a pas prouvé. Na prouvé yo na punda. OK. Na prouvé yo na soso. Na Bible. Il y en a tout le qui est écrit. Moto comme ana. Biloko ni ezala kati ya moto. Eux ça la ke benda eka muta lota pa kanga noto a été apposé. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Est-ce que nyama? Nyama ça l'esprit te, mais ça na âme. Mais quand l'esprit de Dieu et yena kati eloko, il est capable d'utiliser. Il y a un moment que punda wana asaza mulimo nzambe. Aza mulimo nzambe te. Mais le kola mulimo nzambe est utilisé à l'obiti muno kwa moto. Bala mabeta punda ne punda tunia bi ah. Mbala boni mama Tiffany ndoto kudu temel uta sona ndoto nyama lobi. Usa mbwa nda mbwa obeti mbwa bi ah mama Tiffany. Mbala boni kudio otinda kanga ya take na kei. Mais lelo munokoni mbwa koloba. Munokoni nyama koloba. Punda alobi alisi balam. Combien de fois yo zo beta ngai? Oh, première fois, deuxième fois, troisième fois. Est-ce que c'est un aboye tina na yo? Balam pas zo mselabi oboya ate. Ba solo li. Na munoko normal. Ah bien, bon le loko comprendre te souf na oboya. C'est quoi ça c'est quoi ça? Ah bien, est-ce que on comprend ngate? Na zo boya parce que tanga le bika bon nzamba fongoli sur prophète Nisu. Habita le loko nyamana zo mona. Yo prophète, ce qu'on a prophète na nyama. Nyama mona, mais prophète au mona. La mita nyama les prophète. Non, à l'équipe prophète mais parce que prophète il a à résister. À résister dans mon nzambe. Oyo pape ange na Nombre chapitre 22 verset 23 alobi na bini po na ko résister liboso na yo. Parce que tu as résisté.
Ça veut dire ceux qui montent aux autres résister dans la voie Nzambe. Dieu est capable ya ko salela ata ibonga. Voilà qui sa yo que yo zoto sangate mais loko na sali et zoto sangate. So Nzamba lobel mon pépé. Mon pépé yo. Mon pépé lota. Non. Mon pépé ko lota te. Non. Mon pépé lota te faut na amte. Et loko nyoso na am. Et ko pesa yo message na par Nzambe. Mon pépé lota te parce que na amte. Voilà. Papa Timothée toujours que malin aux introductions. Amen. D'abord que d'ailleurs au serré va sentir pour Papa Timothée aux akara dit quand tu pour faire que tant elle sous Bible malam na la Papa Timothée mala pour papa boy so za la princesse T. Au côté la pasteur bozo détaillé pour dazo détaillé so ça détaillé nyama maseke sambo nyandité. Au Kimi plateau. Oh ils ça. Introduction Papa Timothée Nyama koki kozwa message combien de fois na moko? Bon, nalobi nyama akoki kozwa message à ka oyo nzamba salelié, c'est que muta yo ki voit nzambe te. Na ko pe ce exemple Genèse chapitre 23. Nzamba bisi muto olia mumo te. Tango oyo bisa muto azaka yena muto. Sikoyo muto atikali a désobéir. Comment diable a yé à côté na kata nyama. À côté na kata nyama. Pour na kota na kata nyama. Biloko daki beli diable pas pourquoi ko bima na moyen mususu. Ma bima na nyama. Parce que nyama oyo asa na âme. Asa capable mama Tiffany ya ko utiliser ya mutu mususu na ndoto na ye. Aloti mutu te maloti nyama olanda ye. Pour na nyasu kasi mutu te. Il faut avoir mutu maloti nyama. Est-ce que rapport ni nezali entre nyama na mutu? Rapport ezate mais na ndoto na lota mbwa. Na ndoto na ye aloti nyoka. Na ndoto na ye aloti nyao. Na ndoto na aloti kokombele. Na ndoto na ye. Donc ça dit que kokombele ndeni papa. Kokombele eza corbeau. Voilà, ngala kokombele. Kokombele biso biso toza batamangala po biso moni totanga te na bamangala nde toyebi bien. Donc kokombele oyo kokombele azalaka pembe mwindu ye wana aliaki batu na tango Noé tango Noé abimisi batu nzamba tindi alobi ke apesi ye nini litita ya Olivier alobi pardon apesi ye fleur te abimisi nani corbeau pardon kende kotala mokili soki mai kaoki e corbeau ke ya moni ne misuni abane liana alene mutu akepe libela nzamba atali abisi Noé lukelo ko mususu aiva pigeon yango pigeon atika na imanja malam pona biso azu pigeon omoni siko ba nyama na service aba atindi siko yo pigeon akei a comprendre ndeni ke mutu atindi ngai kende zulangi loko boyela ngai bijwa keya bi mutu atindi nga c'est mon maître mutu atindi ngai c'est mon seigneur. Il faut na ya ko porter quelque chose na la ki saye ke nzela neza malamu nzamba ko éclairer yo azuli litita Olivier ayeli Noé ta moni litita Olivier abi ke ya la vie maintenant na ko permettre bloquer ça nini et bien c'est alors Noé a mis ça qui bani. Donc parce que Pigeon Saginini a Kindeki. Dans la Genèse chapitre 3, Nyoka a séduire Ève. Mais Ève avait la sagesse de Nyoka. Pourquoi? Parce que l'esprit diabolique qui t'a dit qu'on a. Donc, et là, on est sur eux, âme, l'esprit est capable de saler là. Donc, ce que l'on a âme, il y a que monde d'esprit est capable de saler là. Il y a pourquoi le bâtiment va gagner au Nanda. Va gagner au poignet. Parce que Nia est facile à utiliser. Est-ce que Nia au rapport ni Nia au maillot? Mais ce qui esprit est côté na carte nae et côté ko détourner on a ba voix et côté ko bébé selon ma cam. Mais moi à résister à rappel esprit. Ce que l'uni oyeba que moi azo mon vision. Na pris ce exemple. Moi za décrit à ganga. So gagné wou. Et ceux qui wana a continuer wou monte. Voilà, je vais mon amour. Mais ceux qui m'ont gagné, wouh, après, et
eza signe ya koloba ke oyo eza liboso na eza mutu normal te eza esprit sikoyo azo résister liboso esprit wana. Est-ce que vous comprenez nga? Te papa bandeko bakolanda te batu baolanda nga mpona zobisalo te ngala omundenga so bavandi papa ende ba question ezoto voilà ngai naotungisa yo po musala ezala bien po mutu acomprendre nayebi ke na première na intro oyo amen vraiment ezalelanga mpe pasi nazoluka mpena nakota nakomana mais so bandeko bakomi baexplike nga amen ntango soki koexplike ya muntu moko na comprendre malamu ya émission nde sikoyo papa eza naobeta bashit makambo ya nzambe eza bongo likambo ya nzambe soki ye eza na facilité eza ya nzambe te likambo ya nzambe fo ya nango eningisa yo même message oyo nzambe aopesa yo osanti ke nzambe akobouge na mutu na yo po ntango ayebisi balamu kokende te balamu sikoyo azotala babien ifo akende sikoyo ese nzambe wana permettre balamu kende ka nzambe wana permettre sous ange abimela balamu. Voilà Dieu est compliqué. Vraiment? Il n'est pas compliqué, mais il est compliqué. Asa compliqué sans comprendre. Comme il est compliqué. Mais asa facile sans comprendre. Et on a perçu exemple dans la vie que moi ce qu'a crié. Soit dans la bonne que esprit et so osalini et so menacé. Asa menacé par l'esprit. Mutu nyoso asa muta mon esprit. Akoyebisa yo ke mwa wana azomona eloko ya mabe. Parce que dans le monde de délivrance, dans le monde d'esprit, il faut comprendre chaque signe oyo landa na eloko oyo vanda nango. Merci Papa Timothée pour la lelo. Na invité plein de pour cette émission après-midi hein. Oui. Pour la donne la fraîcheur sous. Yes. L'après-midi on a la fraîcheur oyo meminga un peu likolo. Amen. Amen. Vraiment muto azwa cancellement na yimo ka ba vraiment oboko nango. Mais na ko to mekaka ko so mikini ya makanisi na Papa Timothée. Mais Papa Timothée, rubrique moto ko tsana les Nazaré na into so eba. Na yebi penza te. Ya bofu. Te ngana zai na zamba ngaza hier. Yondo ko yebisa ngai. Donc dans les Nazaré to comme un système à vrai ou faux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, toujours il y a des vrais, toujours il y a des faux. Voilà, tu commences à rendre compte. Donc je regarde autour de la question. Net par exemple, on retourne vrai ou faux Papa Timothée a mis Bible. Toi quand on pose la question, on va vrai ou pour ramener soit tu prenais vrai, soit tu prenais faux. Ok, dans une seule balai. Soit tu non répondre T. Ah exact. Car vrai, tu es faux. Soit tu dis faux, tu es faux. Condition dans le cas Papa Timothée bandeko de faux ils ont sepeli sabana nzambe na poto la nonsa faux ndezo sepeli sabana la vie faux nyo so mi balé donc rubrico ça oui parce que maman Tiffany dans le monde il y a toujours des vrais il y a toujours des faux il y a toujours la lumière il y a toujours les ténèbres donc il y a deux principes dans le monde. OK alors mutu nyonso oya yebishwa na ye parce que mutu akoponela mutu azalaka te mutu ye moko aponaka eloko ya lingi mais malamu na mpo tokenda libanda sujet te kana sujet na biso kana sujet kana nde tolobi bien vraiment mato yango obongisaki kaka tonga na koya te Papa Timothée oyebi la princesse pour la question amen amen vraiment Papa Timothée otala kaka caméra vrai faux la biso liboso vrai ou faux Papa Timothée Niama tant à l'autre à l'autre pour na bonheur na été mais à l'autre pour na moto nyonso osala ezalaka pour na ba message nyonso zora na ndoto ezala pour na vrai faux eza vrai Niama Papa tu peut-être que ça vrai explication théorie théorique vrai amen Yami bani vrai ou faux Papa Timothée Tochuko Lando a olobiki et l'homme ne se zana âme ils ont un esprit ils ont âme ils ont la cana et l'autre voilà et l'homme ne se zana âme et l'autre la bible olandenga bien il faut landanga bien na question na ngai na lobaki eloko nyonso eza na âme Dieu peut l'utiliser de kolota
na Bible et l'eau qu'on use na âme, Dieu peut l'utiliser. Voilà, merci Patrick. Il peut l'utiliser, ça veut dire à koki ko sale là, to a koki ko sale tendinga sale kipunda. Est-ce pas qu'on a ne soit le bac, est-ce pas qu'on a ne soit l'autre. Mais à salele à ka o ya question tuninga liboso et l'eau qu'on use oyo ezana âme et koki ko mona likampo na avantage à mutu. Yango punda le bac pour avantage à mutu. Merci. Et l'eau qu'on use ezana âme, Dieu peut l'utiliser. Malheureusement, Papa Timothée. Vrai ou faux? Pas maté motoza na âme. Vous avez mon ankolo, mon santo, vous avez utilisé la biso. Vrai ou faux? Mon santo. Le rôle nzam a koko tapé katia soso. On va utiliser. Parce que tant que vous allez attendre mon santo. Mon santo azali katina banana katina gota na kosa. Vrai. Oui. Merci. Toko makana faux. Pour lelo songe surtout se focaliser na makambo ya ba. Vrai. Vrai pour la nini. Pardon Papa Timothée, ezaka vrai ou faux? Vrai ou faux? Explication de. Explication de. Ah oui. Ezaka vrai quand tout le monde est en la Bible. Voilà. Pour tous ceux qui ça. Vrai ou faux? Lisolo ya nyoka ndenge to bana jardin de Eden ndenge nyoka bana ko nguluma wana ezalaki une manière ya ko illustrer ba pesa satana kaka forme wana mais ezalaki pena nyoka teke nyoka vita ya kosola na Adam na Ève. Vrai ou faux? Faux. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je t'ai béni, vraiment. L'émission, on a demandé en gros, c'est l'émission théorie, l'émission qui a un débat, où ils ont balusé tout. Et si nous avons besoin de vérifier la Bible, pour m'balasser, ma papa Timothée, pour renforcer la vexé biblique, au monde qui est à bon, ma papa Timothée, on va vexer, la procate. Pour le monde qui est à bon, on va vexer pour les papa Timothée, il y en a appris à Kaï. Vraiment, papa Timothée, pour la retourner sur le monde de la fin. Merci topambolbino na komona Yesu Nzambe ya lola apambolabino lilobalanga suki ezali ne résistez pas sur la voix de Dieu parce que Dieu peut utiliser n'importe quoi mais comme tu es là tu es le fils de Dieu il faut obéir à la parole de Dieu obéir à la message na nyoso nzamba opesuna bandoto to sango nzamba longwa na yo tatika yo akita na biokase. Zonga penza mutu utalake nyama wana ngam na okambaye parce nzamba baki okodominer likolo ya nyama likolo ya mbisi likolo ya mai likolo ya nyonso mais yo mutu odominer ce que nzamba tika yo akita na banyama ce n'est pas bien. Alors respectez la parole de Dieu, obéissez la parole de Dieu. Nzambe apambola bino soki omoni ke ozali na question ya kotuna to ozali na bandoto eza na ba explication te ozoko koka kozwa ba sens nango te tokoki kopesa yo sens nango na numéro Oyo 089 99 plus 243 ok 89 ok 99 27 616 donc plus 243 89 99 27 616. Donc c'est un peu ça le numéro de l'homme de Dieu. Si vous avez besoin de la prière, besoin de partage, tout ce que le Saint-Esprit vous mettra en cœur, n'hésitez pas d'appeler l'homme de Dieu pour beaucoup plus d'éclaircissement et beaucoup plus d'enseignement. Quant à moi, je dirais merci à l'homme de Dieu, merci à vous et aussi à l'évangéliste Eric qui était venu nous rendre visite ce lundi. En tout cas, nous sommes bénis de sa présence. Merci à toute l'équipe de Nazareth TV. Que le Seigneur vous bénisse. Consommez l'album Trône. Consommez Trône, je ne sais pas. Alain Kiaka, la Soko, Pesa Banana Nzambe, moi. Image sous il y a point de presse pour Yangonde Tokolobila awa point de presse oh papa Guy là-bas en Afrique d'ici batela qui motema assemblée là qui maman Tiffany papa Guy là-bas en Afrique d'ici là qui pongite na maman pour maman Tiffany point de presse au Tindio il faut Simba point de presse au Kei il faut Simba vraiment un gros coucou Marlène Bouy Paul Baki ya Tiffany biso en Afrique d'ici toliki point de presse oyo et qui est la réussite totale. Point de presse en gros, Alain qui a la so côté là, au côté la ngaba dunat. Na mwande ko mo ba. On ne va tel yo ko yaki.
aya te ndeni maman maman nzambe te maman la princesse de l'Éternel. Restez branchés sur Nazareth TV. Abonnez-vous massivement. Ciao. Mais ce qui est vrai étant humain, na mabanzo nanga na lolenge nanga okanisa na rizona ki pe bande comme suba yam sus na benga ki pe. Mais l'on peut proposer, mais Dieu dispose. Étant donné que c'est l'œuvre de Dieu, moi je me calcule, le Seigneur aussi se calcule. Donc nzamba monaki ke ezala malamo frère Billy na Papa Henri. D'ailleurs, moi, je n'ai pas réfléchir sur ça. Je me dis, ah, mais pourquoi na salaki sali featuring na moi cité. Et tout d'un coup, na katinanga le Seigneur commençait à m'inspirer. Il m'a dit, mais aussi le featuring na basi, na moi si na mobile. Na dit, oh, mais comment ça? Alors, mais moutonio saute pas nanga zali moi si. L'église, c'est l'épouse. En tout cas, j'aimerais couper ça et l'eau na ba maman, étant donné que tout ça aussi mois de mars. Na le sengolelo po bana mibali ba okota lola te ka biso bana basi mututo okota lola. Alors so ozamo na mobali bandaka déjà là ozaka na présence nzambe le bas Seigneur, je suis ton épouse, donc sala na ngelo konya solingi. Et le Seigneur me dit que oui oyimbi na moi là, moi si oyimbi pe na moi na mobile. Donc Papa Henri étant épouse du Seigneur, la seule featuring a remplacé Maman Laure, a remplacé Maman Nana dans la salle, je salue en passant, et des femmes au Bimba Bazali, a remplacé ma maman aussi, j'aime beaucoup, Maman Sola. Donc, de l'autre côté, Asa Papa Henri, donc de ce côté-là, je pense que j'ai bien répondu. Alors, le premier album, de zéro à héros, et ça là qui m'a quitté l'été, mais directement, Trône et Bimina, Angoma Moroboé, na force Moroboy, c'est quoi le secret? Oh, vraiment, cette question, lorsqu'à Pozango et Salinga Mawa, je pense que j'ai des larmes aux yeux. Que le Seigneur te bénisse. Album Aliboso, Nazalaki Namakolote. C'est un grand témoignage. Nazalaki Namakolote, j'étais encore David dans la forêt. Nazalaki Kakana Kolo Nangai. Mais kola pakola kingana mafutate. Mais na yebaki ke nazane lembwanzambe. Il n'y avait pas vraiment le moyen on a kokaki ko mettre sur place topé nazalaki na ba homme les 20 o ba kokaki ko talali kabo nzamba pesinga atindi kango liboso. Mais na deuxième album, gloire à Dieu, il y a des gens, Dieu m'a donné la famille les Nazaréens, Dieu m'a donné la maison qui m'a managé, House of Hope. Là, je pense directement à ma sœur Nekap depuis les États-Unis. Et Dieu m'a donné des familles et des familles. Après Singa maman, ce n'est pas la sœur Tiffany, c'est Dieu. Et je me réclame pour dire que laissons le temps au temps. Aujourd'hui, et c'est Pélissi Nzambe Amema, album Mondingazo Memango na mon pépé naye. Dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaga et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse,
au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kasavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission à Sika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazareentv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé, émission culinaire, le Boko ya Mama. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Po likamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangata. Zambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nozamba.